nyonso bakaba balonga biso ntango ekoki biso sikoyo belipesa na makambo misato beliwa mitongo nzambe ntango ekoki akoki akomibisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso kaka alobaki ezokokoka santan ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyema bana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo tokozala na 12 minutes moko soki papa akomi
ya mwa likambo ekoleka awa na kati.
na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Tolingi tolobele siko tozali oyo na mindele na bayindo bayaka. Kimbangise eno kimbangise. Bayaka koluka nini? Tina wana tolobaka Église universelle. Toloba kombo esikoyo. Kamba oye! Sokozana Église ezangi nkamba mawa. Nkamba oye! Obenga mikimbangiste sans kamba mawa. Nkamba oye! Toye sikoyo na mukonji oyo atalaka nkamba ngo. Mukonji oyo atalaka nkamba kozanga mukonzi mawa. Lingombo emizalilaka. Lingombo na kolo euta na lola o. Terrible. Natindi te boyemba. Merci la gentillesse. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani mwana bela mwazola mwana mizola toyaka kokola wa kobaksa molimo kokola po masengini ya mate ya kirikiri eleki mingi biso tozoloba Papa Simo Kimbangu Kiangani siko kuna bakoloba Papa Simo Kiangani Kimbangu biso lolobi réincarnation baboyi date de naissance baboyi toki botosi yango boye bayambi bino bondimi matoyi bondimi esika bokoya boye ondimi bongo te vanda sala mokili na yo na kombo ya tata mwana pe molimo santo tokoloba nanu te bozofungula wana tozozwa 10 minutes ya likamoko ekoleka awa bolibere nanu mwa mokie likamoko ekoleka awa soki eleki boza consigné 10 minutes soki esili bovutuki na bino wana tosalela matoyi na miso Jaya ontsokemela bakwikila munzambi ya mpungu. Hallelujah, kembonza ambi kembo. Hallelujah, se usongo. Hallelujah, kembonza ambi kembo. Hallelujah, se usongo. Ayokaka mongongo mpe mabondeli na ngai ayokaki ngai boye nakobelela ye boye na ngai mobimba ndololo ya kufa ezingelaki ngai somo ya mboka ya bakufi ekangaki ngai nakomaki moto ya pasi mpe ya mawa kansinge wayiza kutukitula unweki mukemba nzambi twenina
mwana nzambi ufweti kembelwa Vanuzi Viwaita kutukula babanza Viufeti kembelwa babanza Vanuzi Wanazambi waita kutukula babanza Viufeti kembelwa babanza Vanuzi Wanazambi waita kutukula babanza Wanazambi ufeti kembelwa babanza Wanazambi waita kutukula Wanazambi ufeti kembelwa na kombo ya tata mwana pe molimo santu tolanda mababa baka groupe oyo lelo boza 28 personnes batata tukumi bale bamama mwambe me groupe ekoya munene ekopanzana mokili mobimba lingomba esika nyonso lingomba ekozala groupe ekozala bisika mususu groupe mutako banda bongo lingomba ye wana bapigeon bomoni tobwaki epanzani ekei ekeko panza sango ya ta na mokili mobimba ndenge bomoni wana ndenge bolati mikoleko ya lingomba mobimba ekolata uniforme otata alakisaki ngai papa bebeya mama babaka bosimba groupe oyo malamu bambuta groupe oyo ngai mutu nasali yango kotungisa bana oyo te soki likambo boyaka pai na ngai nde devoir tozali nango yango wana nakokumisa yo nzambe na maye osaleli ngai lelo yo nakokumisa yo nzambe na maye osaleli ngai nakokumisa yo nzambe na maye osaleli ngai lelo yo na maye osaleli ngai lelo yo tika na yembela aleluya kelelo ebeti lelo likolo ingongonya banjelu miyokani bosazola yawe boide azali malamu babate bolingo na ye eumeaka seko na seko bosazola nzambe ya banzambe babate bolingo na ye eumeaka seko na seko bosanzola nkolo wa bangolo babate bolingo na ye eumeaka seko na seko ye kaka moto oyo asalaka makambo eminene babate bolingo na ye eumeaka seko na seko akelaki likolo na mayele na ye babate bolingo na ye eumeaka seko na seko atandaki mabele na likolo ya mai babate bolingo na ye eumeaka seko na seko akelaki biloko nyonso oyo ebimisaka pole babate bolingo na ye eumeaka seko na seko moi mpona kongengisa pole babate bolingo na ye eumeaka seko na seko nzambe yo nde likya na ngai ya ntango nyonso makasi mpe elonga nange ezali na yo nzambe yo nde likya na ngai ya ntango nyonso makasi mpe elonga nange ezali na yo nzambe yo nde likya na ngai ya ntango nyonso makasi mpe elonga nange ezali na yo Yo te
Merci, Jeteki. Merci beaucoup. Merci, Jeteki Njili. Merci beaucoup. Et Zalaki Bongo Likanisia, papa, si compte de Moucheche, papa président général, Bala Jetikin Jilinde, Basali Yango, sous l'encadrement, ya papa Odin Kebani. Merci beaucoup, papa. Jeteki oye. Nakanisi bomoni bana mike basali awa, poto gagner temps ya ba papa, balobaka groupe Koli, mingi ba Koli ba yebite zalaka ndenge nini. Tokozwa permission wa poto bongisa pièce oyo ezala mubimba babanda ko jouer yango bisika binso po bayeba kinkulu ya Jeteki nde bopesa nga mwa permission muke na telemisa mama wana bazalaka bilenge na tango wana na le 25 décembre 1959 mama Nzuzi Telema mama Makizolele Mama Telema, Mama Nzimbo azalite, bango wana batiki groupe te. Batiki groupe te kobanda 25 décembre 1959. Bamizali laka na lingomba bazalaka na choral. Basala likamboyo bapikla, batika te bayika mpiko tilelo. Tala ba age na bango. Nzela mbumbu baye bavandi oyebe sika zotila makelele te bakowela ki mukonzi te loko moko te badisikitaka te. Exemple à suivre nde musala basala yangoyo balika kampiko tina suka nde tolanda exemple wana ndenge papa lobaka na bango mingi bokokende poto pe apesa bango mapamboli soki mutu na mutu abandi koloba okomona bazali wana bayiki mpiko kimbangisme oye merci ba mama bokoki kozonga bisika bozali papa tolingi tokoma pa ya papa tosala musala bino bokoki na bino kozonga place na bino po tozongisa makambo tosala kawa le 24, le 25, le 26 ndenge tosalaka awa na parade. Jeteki oye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu papa Fomwambanza Songya Nzila biso bana na yo ya Jeteki oyo bopesa feti na bango elekaka awa na mboka Nkamba bamataka ngomba ya bule po bayaka kosala fete le 24, le 25, le 26 décembre mais lelo baye kosala yango na février alors que ezalaki prévu pour na l'année passée pamba te tozalaki na ba élection bana mingi ya ba misika ba misombilaka ba tike bazwi temps lisusu ya koya te atako bongo basusu pe baye kaka fete na biso échanger nango couleur te poto bate ke lokwa ba changer ki date fete échanger couleur te eloko peut-être ko changer muke couleur bana classe bakokaki koya bazwi mikakatano ya classe pambate papa Simo lobaki na biso ke bana botanga bozala na mayele pe bato na musalo bazwaka ngo na décembre bakokaki kozwa te mais toza na groupe A na bato bakimi kaka bamilobi malade po kaka ya na fete oyo mosusu alobi eloko te na musala azalia tokoliki ete na bozongi na bango mikakatano mikozala te toza pe na ba oyo esika bitumba bizali atako insécurité maza totale
ba se débrouiller po ba yebi likambo solution ezali awa bazali pe bana na yo papa ba mi pesa banda osala groupe oyo le 25 décembre 1959 bandimi mbela na yo baye bango yo papa bavandi awa ya solo papa biso tokolakisa bino ezali te bomonaka yango na baradar na bino spirituel boyebi nini ezoleka na ntango oyo biso plaidoirie tokosala lelo ezali kaka ya makambo ya liwa ezwi ya lire ya malamu te insécurité lisusu o bakidnapper o bacambrioleur o baboye bakuluna o papa ezozwa plaire ya malamu te atako boteyaki biso makambo yango atako bible alobaki yango me biso oza na chance ya kozala ya nkolo makambo kolo bible kolo makambo nyonso wana biso toza na ye kibati soki tosali lokola bato soki ya ntango nini wana balobaka na bible ole bafukama basenga bolimbisi bavandaki na bango bazolobela bango bake na bango kolala bakanisaki ezali seki biso lokola toza na bino kibati papa makambo wana tozolelela yango pa na bino tozolelela yango pa na bino po toyebi ke solution ezali bino nani wana abongolaki eloko ya kopola nani ekoma propre ya kitoko nani wana atiaki musapi kaka boye esika bazangaki mai ebimi pe tikala libela na bisika ebele nani wana alobi kaka liloba moko boye mvula ezali kobeta kote wana te melera sengi mvula esopani bakomi susu kobondela ye dimine dose mvula eleki ekozinisa bandako nani wana azangaki michopo abimisi yango alakisi bato mpe bamoni eloko te nani wana alamusa bawei nani wana ayokisa bato matoi oyo bazali koyoka te matoi ekomi koyoka bababa bazali koloba te bakomi koloba nani wana pigeon batumbi batie kwanga ekomi prêt à manger mais akamati yango asali kutu geste moko te pigeon ebimi bansala akena ye makambo ebele nani wana toza na bino papa alire wana ya liwa papa tofukama bandeko Yonga kuleta na viso elalu zambe ina monsona yo fukame monsona ila la viso ina miso la ya maladi bekitumba rojali se kokufa yokononde mongana zamba Tony Buiko.
biso tozali na elikia awa bavion ekita awa sans aéroport batu bamona yango kimona meso awa batre eyawe memi batu bamona yango kimona meso batata na biso na kinkole bazali koloba tokozonga liboso bawesi mabiso tokozala bomoi tomona batre na mbanza ngungu eleka tia bamoni yango ekiti bamasuwa emonana na ngombe Kinsuka batu bamona kimona meso ezali histoire ya ko raconter luvunu te miracle ndenge na ndenge awa na nkamba mboka nini wa nulle part au monde ndeko na yo akufa kalakalo ya okuta na mama na yo akufaki
Ye awuti koleka ndoto te okanaki te. Bopesa ni mbote bosololi. Biso elikia na biso ke awa nde manso makambo manso na mokili ezali. Tozo senga na elikia. Yango te kokimisa biso kolanda bino. Po soki tokomi na esiko papa dia ngenda alobi balinga te tokolonga. Ni akamatili biso ba principe ateli biso tolanda. Yango papa tozo bunda kotambola na ba principe wana po tolonga. Mais de temps en temps bobenga biso to yawa po to ya kozwa bokasi pour réussite ezala totale. Yango wana tosalaka mobilisation na force na bino na nguya na bino po bana na bino baya. Papa mfumwa longo alobaki bana nyoso bakota na jeteki de 59 à 2001 azana posa mona bango catégorie yango ezawa 2001 ti à nos jours bakotaki bazali pe awa ye moko yebi tina nini spirituellement abengisaka bango ezali deuxième fois. Papa masengi ne koti mingi pona ko décourager bana na batoli mate ya kilikili ya lukuta pona ko décourager bana. Nzela obiso to yebeza ya solo ndenge tolobaka yango nkamba yelusele midi ampa dikundanga tata nzambe fumu yisu ye tata mwanda velela bazali awa biso tolanda kaka bino bosunga biso na ba problème nyonso ba difficulté to pesi toza kaka na elikia. Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye Jeteki oye Jeteki oye Jeteki oye pilier de l'église bango moko bapesaki biso kombo wana. Bango moko bapesa biso kombo ya bulldozer, caterpillar, puissance, bana nkanda nzambe, mbombwambwa. Soko ndimi makambo manso wana esiko ozali ozosala musala ya papa Simon Kimbangu okozala caterpillar. Ata balobi ata batie masengini ya ndenge na ndenge biso tokolanda kaka yo papa. Me yo moko yebi na groupe ndenge tolobaki lobi safu banzete ya safu kategori ezali ebele. Kategori mususu nzete ekola ekoma me ebotaka nango te. Kategori mususu nzete ekola ebotaka mpe Nzambe akwesaka na ye bambuma nyonso. Kategori mususu abotaka bien très bien ekoli eyindi safu ya ngai. Kategori mususu vraiment papa nsafu ya solo. Bana na yo bazali awa bansafu ya solo baye kosala musala. Uyo azana kategoria nsafu ya ngai tosengi obongola po tu ezana maboko naye. Uyo azana kategoria nsafu ebotaka te bongola ya koma nsafu ya malonga. Uyo azana nsafu na kategoria nsafu ekwe ya kabambuma bongola ebiso nyo tokoma nsafu ya malamu. Soko liango eza ntsate eza ngai te ozolia ozane sengo. Nasilisi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Kimbangisme oye Kimbangisme oye Kimbangisme oye oye espoir du monde, église universelle. Jeteki oye Jeteki oye Jeteki oye Pilier de l'église originale.
Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Oye oye. Yerusalemu midiampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwana velela. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani mwana velela wazola wale mizola kaka yani kaka na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu. D'abord na biso nyonso bana ya Sheteki ndenge toyeboye oyo ayebaka te tango koluka ayeba yangoyo oyo amonaka te tango aluka amona yangoyo. Papa Mfuma Mbanza kati na yo tomoni Papa Simon Kimbangu Kiangani na banza baposo nyonso oyo likambo moko kaka tozokolelela kimia bapasi eye mingi na yo moko Nzambe omoni yango pe regrete kati nango. Kasi papa bo continuer komi bomba te biso toyebi bino. Kimbangisme oye. Papa ya lunga na Kiangani nde kombo na ye na boyei na ye ya mibale awa na Afriki. Papa Mbenza Kiangani bongele meso ondima yangote matali yo pourvu ki biso to lakisi yo soko kondima na yote continue kotambola na eperdement oyo alobaka atanaka miso ya fleuve ya Jourdain yeyo mutu mususu te yeyo. Papa botalela biso likambo ya mokili tolembi na bagere susi na biso tosalela bino na kimia. Pourquoi tozalaka toujours victime ya ba torture, victime ya ba discrimination? Bolimbisa biso likambo oyo bopeselaka promesse na bakoko na biso biso yango tozelaka. Mokanda ya tata Nzambe eyebisi biso 4e génération récupération. C'est vrai toyebi que Satan azalaka rusé pour être accéder facilement ezali pasi mais ezanango pasi te epa ya yo Nzambe na biso. Yango wana papa liloba tozalaki na yango wana to clôturer yango na nzembo dirigeant tata Simo wa Isa wa Monzamambi mokotokola mutombe kya masumu. 1, 2, 3 et tata Simo wa Isa wa Monzamambi mokotokola mutombe kya masumu ekutusonga nzira tufwetilanda asipamona kemo wasekama tata Simo wa Isa wa Monzamambi mokotokola mutombe kya masumu ekutusonga nzira tufwetilanda asipamona kemo wasekama. Tata tondele tukutondele mana wasila maseme ungane zulu yeto tosika mana vebola kasi fofo wange Nzambi unasikila kese kingi muya mwene Nzambi ame ninaganda na temaninu Ujame, muna
Ubeka satana tata vebola pasi yasikila pina muzila tondele tata tondele nuku tondele mana wasila masemeto malungane zulu yeto tosibya mana vepolwa kasi bobo wange nzambi unasikila kese kingi muya mwene nzambyane ninalanda na tembaninu uvukame munangeye nsidikyo yataundwa kisa kumbanza pa ubeka satana tata vepola pasiya sikila mimba muzila yayangalala mwene nzambyame 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 ukiwaika masumu ya geleningilanga ezegeluvuluzukina makuvinisa kenda za kwetata kimbanguzo gelezo utombole mulibulu lya lufatata tolele tata simo kangali uzumisa muzivitezi kadibeinzambi sebeto watudila nefi kema tukema tunyame mwangezilikyo zambyame mwene zambyame yayangalala mwene zambyame yayangalala mwene zambyame yayangalala mwene mungeke kulu mukina banzayai yamitata mfumu isu mwana velela baisa papatakana ndombe wafirika ndombe kembela takasimo nyangaji usungisa muzivikezi kadingeizambi kama sebeto katudila nefi kema tukema kukukyame mwangesidikyo zambyame mwene zambyame yayangalala mwene zambyame yayangalala mwene zambyame yayangalala mwene zambyame yayangalala mwene zambyame kibangu
Imbangis loye! 12 février 27 février Papa Simon Kimbangu Kiangani tokoloba lisusu nini nyonso olandi yango kati na nzembo toyebi nzambe mosusu te bino boyebisaka biso mwana ata apakoli poto tango azali koya kokima epai ya tata na ye meme tata alati pembe ndenge ngai na lati mwana akoya kokampama ye tata akodiskite te biso pe toyebi mosusu te papa bolimbisa mabe na biso soki na tina ya mabe na biso tozali komonela pasi bolimbisa biso boyesa tango mokuse 2023 boyabisaki biso ete tozongi na point 0 tozali kozela boyebisa biso ete todemare eske tokodemare kaka na pasi oyo ube tokodemare na bisengo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo sedeto tokolombele wa bakafulu wasikidikisa bana bako Nyonso komona yo mama na biloko na biso mama